nazakoyoka motema pasi ezobela cancer nani ezobela cœur. Alors moyen bamingi etikana nalobaka lokola fofomutakola atili ebinga wana zaye kokufa na hôpital wana oye moko abenga pasteur alesa pas que ça melela ye pasteur alesa pesa condition pona ya sala vidéo et boye ba makambo bobo sala bien ebinga azalaka na hôpital au point de mourir très malade pour pasteur alesa que ça melela ye na hôpital wana babenga ye alobi te na roya tebilo a comprendre na Kinshasa ba tebele baza motema mabe ebinga afundaka pasteur alesa te afundaki ye muta pesa kisa fundela yeni c'est la vérité. Et bien, on a pasteur on laisse pour na boye. Le pasteur on laisse kendaka na hôpital. Ko sambele la ye. Azalaga o mona suki na ye yebi, batela ko sinna na suki te. Pasteur on laisse ya sambele la ye. Alobi amona kitonga moko ezaki wana ne malade azali ko belo abenga pasteur on laisse sunga ye. Asambele alobi na longoli tonga bakotsa kiyo. Alobi na sambele liyo abandi ko teya ye. Pesa kisi. Si ka vient mabe okokufa lelo ko kende wapi. Yesu akoya bandi ko lakse bola mwanzambi et dingo lobi no pasteur na sepel ningi oye osambele na yo ke loko bandi tusange bini na koya na église bandi koya na église. Qu'est-ce qui s'était passé? Le col vidéo wana ya stade ya kata ya hôpital azalaka torse mais quand même c'est un responsable bakuta ke neta wana vidéo wana et to banda ko leksa na télévision à l'époque ya botala mutu oyo azalaki ko bambula na mosala ya Satan mais tala malade il est résuyé asali recours na nzambe botala ye batatala bingo et que ye moko nzambe atikala biso choix moko ya kondimela ye ba forçaka mutu jamais kondimela nzambe ba pasteur ebele ye asalelaka bakisi ye moko na bemission na bino lobaki ba pasteur ebele baza ba client na ye na ba pasteur na batuso baketala ye c'était kokende pa mutu wana te soki okei bambongo yango ozwa kokende te soki okei se opesi mboka mobimba bato baloba monde entier edingo atika kisi yako basambele pa walesa okopesa ye succès yango afunda ya loba balongola image na nga na télévision po elongi na nga eza wana ezokotela ye soki mbongo soki bandimi na église conception na ye ezalaka wana est-ce que ebita pasteur walesa na Kinshasa balingaki te na ba pasteur citez-moi un seul pasteur oyo asalaki vidéo na église na ye ou bien les réseaux sociaux à lobby parce qu'on laisse à côté Jésus-Christ la scène de martyr ban nzambe ne stocken tangela ka moko mama if love is crazy love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a la business, on a bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas abatou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur Likuma bana ko bali kuma. Comment ngai na koloba eza passé. Bien moi Likuma. Bima libéré.
ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko na kanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so na kangama sikoyo kikanda mais siko likukumeza te noloba nanga normal oseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nanga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nanga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nanga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nanga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, bon week-end, bon début de semaine également, ça dépend du temps, de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes à Kinshasa sur Super Promo 243 Télévision avec Yves Pan également, Équilibre Télévision, avec les vôtres, les préférés Jérémy Lemba, les renards du désert. Mesdames et messieurs, merci pour l'amour, l'attention soutenue. Abonnez-vous, commentez, partagez également cette émission pour édifier les fidèles de Dieu. Nous sommes là avec un frère, un homme que vous connaissez très bien. Lui, c'est Papa Gédéon ou Alessa. Donc, Ali, la bouche autorisée, les communicateurs, il y a passé Alessa. Le lot après Stade des Martyrs, il y a plein. Tout le monde qui Baka, il y a belé, et des délivrances, et des miracles, et aussi des choses qui se sont dites pour la nation congolaise avec l'homme de Dieu, évangéliste Kabundi ou Alessa. Le tout vraiment résumé, Toyeba. La suite, et puis par rapport à la guerre entre les hommes de Dieu, Ndeko Gédéon Rolobanini. Ndeko Yves Pan, bonsoir Nayo. Bonsoir Jérémy Lemba, bonjour na Bandeko, surtout Bata Bisso, bonsoir Fenabino na Herbrota la Bisso, il y a Bandeko Nabiso, puis il y a Super Promo 243, il y a Équilibre Télévision. On est là, merci beaucoup vraiment Jérémy Lemba, merci. Voilà, Kitoko Makassi. Ndeko Gédéon, bonsoir à toi. Merci Jérémy, merci Yves Pan. Moi, tu es Bandeko Nyonso la Bisso. Voilà, bonne d'abord santé et puis évolution, il y a église. Non, ça va. L'église se porte en merveille. Papa Walé, ça va très bien. Quand bien même que j'ai été un petit peu frappé. Moi, ma maladie, t'as la surménage. On a eu à beaucoup travaillé pour concrétiser cette grande réussite. Il y a Stade des Martyrs. Il y a un petit problème, sinon ça va déjà. Voilà, merci. D'entrée de jeu déjà, Ndeko Gédéon, le lot Batuming, on a eu plein Walé ça. Mais Batubazolo, Babosali plein. Plein, on Zagareti plein gars dans les vides. Miracle les athées, délivrance les athées. Bon, comparé, on a Piaka, Yakizamina. Un bon Piaka avec des guérisons, des délivrances, et des miracles aussi. Ah! C'est qui, hein? C'est-à-dire, bato basambela bayebi déjà que biso biso to na nzambe bana to na binowa bambula ba combien de témoignages bolekisi ba miracle les la chaque jour to le maman ba miracle parce que muto sala miracle les nzambe les pasteur wale saté pasteur wale sazaka canal nzambe azo utiliser pour ba miracle wana la colombe genewe moni la colombe genewe pour le Stade des Martyrs colombe na Stade des Martyrs ndeni ayete ndengeni pigeon. Tu sais, non, pigeon, l'oiseau là de Colombe. Tu sais, je vais te dire une chose, Yves Pan. Stade de Martyrs, tout ça qui a un miracle à Mouné Nenanu. Et ça, le premier miracle, les a comme Monaco, Bakebele, Babongo limité, Mabakomi Bananzam. C'était ça. L'objectif de la chose, c'est d'abord prêcher Jésus-Christ. Batouba Nimeranzambe. Les autres, c'est un quand il y a Satan, te l'ongole Bakebele. Parce que dans le stade Wana, vous étiez avec nous. Ce n'était pas moins de 20 000 personnes. Oh, Bazalaki Wana. Oh, Banimela Ginzambi. Il y a plus de 100 000 dans le stade. Pas moins de 20 000 personnes. Mais surtout qu'il y a qui ont un spectacle. Tu as un côté, yes, tu as mis ma bateau, tu as biété. Miracle, les bosses, l'église, le premier dimanche, nous avons eu à recevoir pas moins de 5 000 personnes. Les colonnes, les bandes plein.
bato banimeli nzambe sika oyo tozali na bango na stade miracle ya monene yango wana kote ya mutu ayoki ki ye Jésus animeli Jésus atiki vi ya mabe alobi nakomi mwana nzambe dans quelques jours namemela bino image ndenge bazozwa bango nyonso babaptême parce que baza na bapériode ya baenseignement ya fermissement. Premier miracle. Deuxième miracle, les stades wana etonda ndenge etondaki wana stade wana po etonda bato balakisiki balingi nzambe po benga bato baya na prière. Il y a deux choses. Premièrement, balakisiki balingi nzambe. Deuxièmement, baza na confiance en moto abengisi bango balobi ke oyo pasteur abengisi biso aza na nzambe oyo aza bon terme na nzambe oyo aza mosali ya nzambe na maboko na ye tomonaka bamiracle tomonaka makambo nzambe asalaka na ye. Les deux miracles ya minene yango wana. Le reste bozalaki na stade tozalaki na zone de malades, pas moins de 1000 malades, pas moins de 1000 personnes. Tous ces gens là ont été guéris parce qu'on les a quittés. Asimi mutute abimisi liloba batu babiki il y a eu des témoignages bon on a été batwana naka pona ngolobela mamwa batu babiki babeki ngolobela mamwa na te mais na stade wana bomonaki ke batu bayaki wana batu ya ba cancer batu ya malade bomonaki ambulance bano kitaba malade na stade ambulance so moni famille mo longoli mutu na hôpital azobela bazu ambulance na bango bafuti mbongo balobi ambulance même ambulance ma mutu na hôpital na balobi toke na stade de Martyrs so bazana confiance que oyo azoteya o ben si biso za mosala nzambe bato na chaque jour tozo enregistrer ba témoignage tozo enregistrer bato na ba biki en désordre ba témoignage c'est belé makasi so to lobela ba maman la miracle logique moko stratégie nini bosaki pour la réussite ya stade de Martyrs oyo ezaki veiller ezaki activité mon côté ezaki matinal ezaki plus nuit mais plein na moment elanga bato ba yebele. Plus loin encore, Bandewalobi, les abakisi, oyo, bozoa qui faut le bango déjà, il faut que le dise déjà. Bozoa qui bakisi, oyo, bozoa pas et dingue, motonangenge, tant qu'on a semblé la ponaye, de yango celle-ci, bino, ba plein, bo sali lelo, dans ça des Martyrs. Oh, vidéo, mais oui, vidéo est dingue, ils ont mis la pourquoi aujourd'hui est dingue la moutou? Bokaninga, wana peut ça l'émission bien. Veillez, plein, nelanga lisusu. Ebe on a la bino mawa. Ya ke bino mawa zomi bimisa ba tozo tala biso ke bosambela raté. Comment bako sambela mais bat ba ye plein bon la confiance na nzambe te. C'est bon monika tokei. C'est ba to kisinde bako sala manifestation na stade de Martyrs et tondi kaka. Ba musicien nga ba sala kawana. Ba to tonda il faut pas oublier que tozo même mamangambo yo ba fan bazoloba. Non mais on y va dans la bonne logique. Ouais, bazo betali solo. Ouais, on y va dans la bonne logique. OK. Le stade de Martyrs, tu as bien posé une question pertinente. Stratégie n'into salaki pour batubaya. Parce que ouais. Voilà, la stratégie utilisée était présentée par Jésus-Christ et Moko. Ils sont sensibilisés qui m'a cassé. J'ai fait autant des émissions avec vous. Moi personnellement, la salle pas moins de 75 émissions pour le stade de Martyrs. Tu sais des émissions, tous les accès batou que vous venez, si tu as des fiches na biso, tu as ta fiche et les musiciens. Il y a produit na biso to zala na ye produit ye soit pessimiste ça pasteur wala ça le produit kabundu wala ça botala ye yem to ben c'est pas to ba tele affiche bien mais oya za moto nzambe la réussite de stade de Martyrs est un témoignage à pasteur wala ça parce que bato ba yaki passer de confiance dans le bien moto ben si biso za mosali ya nzambe to ke ne royoka ye na to ba tout à l'heure là que nous avons vu bato zo longwa na bato qui tsa malade na ambulance. Cela veut dire quoi? Moutou azui risque on a relongé moutou l'hôpital ba foutu ambulance bolobi mais bon mais maye pas moutou a ben si ba transfert de maîtresse à mosali ya nzambe. La stratégie était d'abord la confiance sur ma présence dans il y a pasteur wala ça. Les gens ont démontré que baza na bolingo nzambe mais ba pasteur belé ba bebisa. Ba pasteur belé baza sur la confiance à ba touté. Ce pasteur là termine na Martyrs wana ya wana. Martyrs ya wana. Pasteur a tellement le boya et puis vous voyez bien que pasteur Martyrs nyo c'est seulement d'église belé, d'église de Sangana kaka. Comme ça va faire 20 ans, tant que pasteur moko salaye moko, stade de Martyrs s'associer na l'église té. Mais ba Sonic a fouta ba salango. Na l'église belé. Na l'église belé. Ba salango. Il mon pasteur de l'église mutal bosso sa pasteur allait ça que na ina zana concret baba yani confession religieuse nazo diriger, na zana pasteur belé, tous la simana yo tous pour ça, tous soutenir yo pour la Martyrs moi je m'associe à l'esprit de Dieu. Mais il y a bisio c'est le magawana. Alors dossier dingo. Là j'arrive là. Toutes les campagnes de ESL Monastère de Martyrs
ba pasteur basalaka bazalaka associé na l'église ebele ba bensa ba pasteur basali réunion yo za bandimi combien yo za bandimi bapesa na ba mbongo comme ça ko motiver l'église no batu baya poto la kiseke to kotondisa biso to sala bisi ya ofele to bimba ouais biso to sala biso eza compétition te toza na course na mutu te yango to lobaki mutu ayebisi pasteur wala sala prière na stade de matrice en Nzambe pasteur wala salobi je vais m'associer à Dieu na bino bana na nga bana neza ba pasteur ya ba cellule na biso nyonso ba paroisse sur Kinshasa toza déjà na 42 paroisses bana na yeba telemaki na mot d'ordre ya papa na bango. Je te dis Kingasani ko tuté tina maluku toleki na sima ya monzole ya papa Tshisekedi na BAT sima wana bato bazalaka plein toza na église munene kuna bato otati ba côté wana même télé toza na bato na télé kuna po yozala ina moyo zali ba image ya ba bus zo kitsa bato pourquoi to taki ba bus pona ko faciliter bato balingi nzambe mais bazana transporter. OK oh to tchaki ba biso lobi eza ba tuso ba lingi nzambe bazana posa ya na prière bazana mikolo mais bazana moyen de transport yango to tchaki ba bis na ba kwa ya misika boko zonga na bango bazonga ba bis ezalaki OK mais bis ezalaki bato basambeli bazongi to faciliter ki bato mais to s'associer ki na église ata moko te parce que toutes ces églises ici bazote ya Yesu na kati mais comportement ba pasteur ndé sele te bato longo la confiance c'est pas na bango. Il a la démission à débat maman pasteur chaque jour. Ozomona, yango pasteur wala saloba kité. Na ko s'associer na pasteur à tamogote. Boye bien que pasteur wala ça na ko tu na dossier et dingo. Est-ce que il pasteur wala ça na Kinshasa balinga kité na ba pasteur. Oh. Ouais. Pourquoi ça va nini? OK, na zo pesa un exemple typique. Ba musicien ba sali concert na stade de Martyr, Wenge, Ferré, Fali, ba héritier tout le monde. Bon, tout ça va concerner papa. Est-ce que bon, on a des musiciens, on a des collègues musiciens, on a des vidéos, il y a soutien. Oui. Confier à ça les vidéos. Toujours un exemple typique, il y a un monde. Il y a des gens qui sont considérés comme des païens. Confier à ça les vidéos pour nous soutenir faire. Oui, à Sali, Jibé à Sali. À l'époque de Fali, ses amis, même il y a des orchestres, il y a un concert. Les héritiers et tous les autres. Au moins, il y a des musiciens. Bazo la ksabolingo wana bazo sensibiliser bato boya bozala wana wera le fanatique na nganya subo kende ko soutenir faire tout ça. Citez-moi un seul pasteur ou asala qui vidéo l'église na ye ou bien na réseaux sociaux à lobby pasteur on laisse à côté à Jésus-Christ na stade de martyr bana nzambe nso kende tangela ra mogo. Est-ce qu'on laisse appeler tout bani pasteur on laisse na mais toza bino na l'église na biso jour azo annoncer officiellement pour la stade de martyr à lobby ce qui biso to silisi toza na moment ya moisson ya évangile. Ceux qui sont aussi ici le 14 juillet, et vous avez la pasteur Kizamina. Vous avez la paix, vous soutenir l'évangile et téléma. Pasteur, allez, ça va l'église vidéo. Ok. Tant que la pasteur Moko, il y a l'église Nyon sur Kinshasa. Et ça la machine la prière, la dimanche, ça la machine. Il y a un pasteur esprit na bango. Stade de martyr, on est là, ici, pasteur Belena Sapat na makolo. Surtout ça, il y a plus de 100 000 affiches. Donc, on a affiche na 8 heures. On a 14 heures écoute balongola ngo bakati. Bobami na butu na tongo bakati. Il y a eu déjà ces services là. Na Kinshasa oyo banane ba loba eloko ke wala sazala katier. Ba pasteur. Balinga kayete. Na Kinshasa oyo ba loba ya kima mbujima or yeyo. Auta ko ya lobby. Il est rentré hier. Chaque fois qu'il na mbujima ya zalaka lokola mokonza ye. Plein ba journaliste ba presse hier ka ko yambe na aéroport. Mais on a ba pasteur. Ndeba créer loko wana mutu wana zanganga na landi Jérémie na ngefa awa na yaso tanga kombo na ete na batu na ye bazoloba walesa aza mankeniste azala katier kapo so pasteur afundi mutu batu même on a coloration mobo à un moment il faut parler pasteur Kabundu walesa wana wa sacrifier jeunesse na ye na mosala nzambe nazo pesa bien ta ba photo mo botala que déjà les années 92 il servait Dieu. 94, 95, Kazana Moussala Nzambe. Asala katina papa ya nani na katier ni. Ba pasteur. Ba yana logo wana ba kotsa na bato. Allez ça azala katier. So bo ke ikuna tout ça pourquoi parce que bango nyonso wana bazala ba aventurier, bazala ba kisi, bazala ba tu ya manque na wana vraiment que na bango. Ne ba tu ba créer logo ko pesa mutumbongo zela. Ko pesa mutumbongo ko ba yako ni magasin miracle.
Tolé de dingue. Maman dingue nan. Oh ngo distingue biso, vraiment zong c'est biso wana. Zong c'est biso wana. Que dingue soit scène. Tu as pensé passer wala sakis. tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosite te somoni ana te kende mbala moko bibele elobi soki olingi osala likambo malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosonne pe akobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Edinga wana zaye ko kufa na hôpital wana oye moka abenga pasteur alesa pas que ça melela ye. Pasteur alesa pesa condition pona ya sala vidéo. Iboye ba makambo bobo ça na bien. Edinga azalaka na hôpital au point de mourir très malade. Pour pasteur alesa que ça melela ye na hôpital wana. Ba benga ye alobité. Na roya tebilo a comprendre que na Kinshasa ba tebele baza motema mabe. O mona kaka ngana ye na bolingo ya kinasunga ndeko. Lobi bo balukelinga. Ivi pan edinga afunda ka passer olesa te. Afunda ye. Ye muta pesa ki safunda eni. Et bon, ouais, pourquoi afunda ye. Ouais, et pourquoi afunda ye. Te nazolo ba na so vérité. Edinga afunda passer olesa pona boye. Na passer olesa kenaka na hôpital. Ko sambele la ye. Azalaga omona suki na ye yebi batela ko simba na suki te. Pasteur olesa ya sambele na ye alobi amona kitonga moko ezalaki wana nde malade azalaki kobela abengela pasteur olesa sunga ye. Asambele alobi na longoli tonga bakotisa kiyo. Alobi na sambele liyo abandi ko teya ye. Pesa kisi. Tika via mabe okokufa lelo kokende wapi. Yesu akoya abandi ko lakse bola mwanzambe. Edinga alobi no pasteur na sepel ningi oye osambele na yo keloko ya bande tutsanye bini. Na koya une église. Abandi koya une église. Qu'est-ce qui s'était passé? Le col vidéo wana ya stade ya hôpital. Azalaka torse ni quand même c'est un responsable. Bakuta ke neta wana. Vidéo wana et banda ko leksa na télévision à l'époque. Ya botala mutu oyo. Azalaki ko bambula na mosala ya Satan. Mais tala malade il est résuyé, asali recours na nzambe. Botala ye batata le bingo. Et que ye moko nzambe atikala biso choix moko ya kondimela ye ba forçaka mutu jamais kondimela nzambe ye moko lera banda ko ya l'église avandi amoni que ah oui akopesa vini na Christ ba pasteur ebele ye asalela ba kisi ye moko na bemission na bino lobaki ba pasteur ebele baza ba client na ye na ba pasteur na ba tuso ba ketala ye c'était kokende pa mutu wana te soki okei bambongo yango ozwa kokende te soki okei sa yo pese mboka mobimba bato baloba monde entier ke edingo atika kisi ya komosambele pa walesa okopesa ye succès yango afunda ya loba balongola image na nga na télévision po elongi na nga eza wana ezokotisela ye soki mbongo soki bandimi na église conception na ye ezalaka wana na parke aloba nini ke naza na posa image na nga balekisa yango lisusu na télévision te mais bino wana bozolekisa yango lelo na télévision nana na musa makambo oyo ezobetela biso ya papa Jardin biso toyebi edingo alobaki bocoopéraki c'est une coopération oyo ezalaki ate walesa na edingwe
La coopération, on a monté Boyokanaki, Boréalisaki en côté. Il s'est fait que date l'équipe. Nde akofunda bino bofuta ye $30,000. Kende na parke. Bama $30,000 yuta. Eza le kuta. Eza le kuta ya Kongola zananga nini. Boto zala na kati ya ndako. Bosololi boseki. Bobibi libanda ba chelo caméra. Na kati ya ndako Jérémy na Evi Pano bando solola nini. Obosani nyonso bando solola wana omemi base. Eza le kuta. Na le bibi ko afunda kaye. Aloba yango na ba télévision ye afundaka pasteur Walesa pona image na ye kaza parent aza responsable ye ayebisa ko pasteur Walesa nini Satan za na regret belé soki na ndimeli nzambe Satan ko regretter ya perdre mutu munene aloba bongo ke Satan alobi Satan zo regretter ke ngai na ndimela nzambe za perte munene pona Satan. Lelo, mais peut créer le roi, c'est pas pasteur. Martyr, le roi bango bazali na posa ko soutenir pasteur Walesa te. Le roi bango bazali na bolingo ya nzambe te. Ba pesa ki pasteur Walesa chance te. Ba kanisa ya azali ngene na bango. Na makambo bele ba sala ka ye pa sala ka yango. Pasteur Walesa s'est démarqué. Alors bitanga za mosala nzambe. Na ko associer nzambe na mutu te, na ko sala ka kindumba te, na ko sala kisite, na ko sala escroquerie te. Et parce que y a télé azo samba pour escroquerie na ko sala yango te na zo sala nzambe na motema moko na bosolo les azo sala nzambe nzambe mutu atinda ki bato ba na stade de martyr batile ko minyokola et bingo azala kisi ata moko te oyo ye après ça pasteur Walesa par contre pasteur Walesa mutu akendaka na l'hôpital ko sambela pour ko sauver ye afunda ka pasteur Walesa parce que alobaka ke bezo sala ngai le na ko sambela te na lingi Satan nazo sambela te comme ça bino pe bon l'ex image dans la télévision la bino te po elongi na ngai image dans ezo tinda bat l'église ezo kotela bino mbongo c'est bon c'était ça. Alors ndeko Yves na moni là yo Jérémy Lemba ben pourquoi encore vidéo ana asene tout le monde tout sur la bouée ezongeli biso na réseaux sociaux na ba TikTok ezongi na ba YouTube ezongi na ba Facebook en tout cas n'habité expliquez biso na nous sur gros dans moi idée. Pourquoi à un moment où il est ici? Je veux faire une analyse personnelle. Pasteur Walesa a annoncé stade de martyr. Il n'y a eu aucun pasteur, collègue, naïe, oyo a télé à salle vidéo pour nous soutenir yé et l'or à liboso. À salle yango yé moko, na nzambe, na bana naïe, bato partout dans le monde, mais yaki ko assister prière wana. Prière est si liboye. Tout le monde est pasteur à la place de féliciter yé. Ceux qui ont félicité, je te dis Jérémy, pasteur Walesa tu as 3000 invitations à pasteur. Moi, pasteur n'y a pas de pasteur n'y a pas de renommé na Kinshasa, tu as une invitation. Bah, il y a quitté. Pasteur qui na Moutayaki, pasteur na côté Ezalaki a honneur, côté pasteur Walesa Vandagi. Pasteur Kizamina, pasteur Godin Poy, pasteur Kamouleta, président cour constitutionnel. Et puis, il y a pasteur Walesa, pasteur Tim Tchamota Goma, pasteur Jean-Claude Lutumba, Otaïm Boujimai, na père spirituel, le pasteur Walesa, docteur Symphonia Kabamba Tchunza, na maman Dorcas, ne la tovana Yoana. Et bon, Vemu Tombo, Moïse Mbiye, Basika Tenda tout. On met ma caméra na yo, tu na bango que pasteur Walesa tina une invitation, boya qui te ponani. C'est que besoin même doctrine. Tu as doctrine que Jésus-Christ crucifié à la croix, Jésus-Christ pur, sans mélange. Tu as que Jésus-Christ est moko. Pour ça l'analyse n'est pas là. Pasteur Walesa sali prière dans le stade de martyr. Aucun pasteur l'a soutenu. Alors c'est bon. J'ai là, na bando ça l'analyse. Martyr les arabes, même frère et père Bunda Yemoko sans sponsor. Il a été soutenu par beaucoup de musiciens. Je parle de ces vidéos de soutien. Ouais. On a besoin de comprendre au moins qu'il y a une personne dans la détresse, une personne dans la joie qui te soutient, Jérémy Lemba. Mais le pasteur Walesa est victime. Après ça de martyr, le pasteur Mabila le baba français Belén a limité na lobini. Marcelo Péré. Na yebité. À ça la vidéo lobby et comme nini martyr c'est diabolique. D'ailleurs na martyr bato bayaki wana pasteur batonda kité bazalaki nanzala. Est-ce que c'est une bonne réflexion? C'est vrai. Martyr, c'est bon.
Tu as essayé de parler de ça, mais il y a un peu martyr. C'est quoi le projet? Je réponds à la question de mon ami. Tu as eu beaucoup de temps pour ça. Oui, c'est pour te dire que c'est une question pertinente. Okay. Après le stade de martyr, atoni image ya edingo ezongi wana. Pasteur oyo bango moko leba féliciter wale ça que tu as prêché Jésus-Christ. Na martyr oteika comme moi Jésus-Christ. Basali yango te. Mais ba ye ba telemi pona ko banda ko déstabiliser. Ce qu'on a besoin de produit, que l'on a besoin de amis. Besoin de l'eau, on a besoin de ma belle à Kabundu à l'essaté. Il y a un lobby, tout le monde a dit que tout le monde a dit que ça passe à l'essa ici. Je suis à la télévision et dingwe. Après ça, Kabundu à l'essa ici. Kabundu à l'essa zananzambe, à Kenda pour le qui ça y est. Très bien, ok. Ok? Donc, parce que nous avons créé un lobby, tout ça, la gassinini. Tout comme ça, le Sika. Tout le monde a dit que en 2014. Mambona. On a 2023. Bazang argument. Le vrai homme de Dieu, qu'est-ce qu'il devrait dire? Gloire à Dieu. Stade de martyr et tondi, batbayaki ko samela Jésus-Christ. Le nom de Jésus était élevé là. Mais comment l'un de vous, ceux qui votaient à Kanzamba solo, l'un de vous prêche Jésus-Christ, ne bien pas critiquer kaka. Alors, merci de Roger Deon. Alors, c'est quoi le programme pour le reste du temps? Bon, ça la tournée à Congo, bon, ça n'est. Tournée à Congo, yes, ouais. Nous avons tout ce temps-là d'évangéliser partout. Parce que on laisse le mot au Banabiso. La joie est aussi lorsqu'une âme est gagnée pour le Seigneur. Pas moins de 5000 personnes. C'est le plus important. Nous avons la série à évangélisation. Na Kinshasa, nous avons commune pour évangéliser. Et puis, je pense, avec l'aide du Seigneur, nous avons eu à parler avec le pasteur Alessa. Maintenant, c'est le temps de notre bureau de décider. Pour l'année prochaine, nous allons la campagne. D'ailleurs, la vidéo, nous allons la Mboujima à quel congé. La pasteur Alessa, stade de Tikisha, pasteur, tu as stade. C'est-à-dire, Mboujima, ils ont réclamé. Je pense, nous allons étudier avec notre équipe pour être au stade de Tikisha. Il y a Kachala Bonzola na Mboujima. L'année prochaine, nous allons la Kananga. Na stade l'année prochaine nous allons à Lubumbashi, nous allons à Brazzaville. Je pense que nous allons à Brazza. Nous allons à Brazza et puis nous allons à la campagne partout. En entre-temps ici sur place Kinshasa va bouger avec l'évangile. Tu vas céder la pression, tu vas céder na bateau, tu vas céder na bateau, tu vas bundisa mosala nzambe. Non, on va évoluer, on va avancer. Il y aura plusieurs campagnes d'évangélisation. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini. C'était l'essentiel. Jérémy Lema. Il y a une chose au lieu de remarquer avec Biso, le la délivrance, le miracle, les capelés. Mon frère, Eza, na bateau ba témoignage, bateau ba ndimela nzambe, bateau ba yaka na zaka magicien na kanganga, na zaki occultiste. Tant ba ba témoignage. Luka bangon église après un mois, tu trouveras bangon sur une église. N'habitez pas na bino. Est-ce que bateau lengue wana ou ba leka leka na batemno de babimisa banguma. Abimisa ba poso ya nikosa ya tortille ya nini nyamona nikoba. Bato babimisa ba photo pasteur kinga na tindi biso. Bato mususu ba yana ba chaku kunan, ba yana biloko belé. Mususu ba lesa batu ba kaka ya bana. Est-ce que bato na tout wana l'église, non, écoutez, l'église joue aussi un rôle de l'hôpital. Ok? Et ça, là, à quel hôpital a Biki, et s'il a accueilli un médecin traitant, mais c'est à Biki. Il y a aussi d'autres personnes à une église, à l'église de délivrance, à une qui vient à Tikali, à comme on dit, mais avant l'église. L'église fonctionne comme ça. Nous avons beaucoup de gens qui ont cru en Jésus-Christ. La délivrance, c'est seulement dans la vie de Bango, dans l'église, style et l'eau. Et là, tu as une délivrance à Kéi. Mais quand on a mis la bino, tu as belé, il y a qui ici, il y a des gens. Pour ça, on a posé la toi, on a bango sous. Mais dans la télévision, on a témoigné grandeur en Nzambe pour déstabiliser, pour décourager le diable. On a battu et on a salé la Satan. Ici, je voulais dire à tous ceux qui nous regardent que Dieu existe. Nzamba Zali, Nzamba Zo Pambola, Nzamba Zo Bikisa, stade de martyr, Nengezalaki wana, to salaki yango. Bato batonda ki on eza bato balingi nzambe po eza bato aza na confiance na pasteur Alessa ebi ndamboko balamusa yo wa werat ke wera bakena na pasteur Alessa soki na Chine ngote wera sala moto zo bima na munoko pasteur Alessa pe moto zo bima ba luka kaka quoi faire bazwa kate pasteur Alessa est serviteur de Dieu par son canal bato zo bota
nzambe azoutilize ye mpo bato baboto babotaka te babelaka babika baza na baproblème. À part ça nzambe asali grâce azala mpe na loboko petaka belaka mpe motu soki ozangi. Il te regarde, il donne 1000 francs, 1000 $, 10 000 $, 5 000 na bolingo ya nzambe. Moi je demanderai ici na bana nzambe biso nyonso total à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tozo komisa nzambe pour nous faire cette grâce. Il y a Rosalana Claude Kabundiale, ça a un voyage qui n'est congé, il est rentré depuis hier. Boya, to sambela. Na yeke église à comme muke makasi to tongi temple wana za so 6 niveaux, ba to kota bioso wana mais et comme muke po ba to ba dimeli nzambe bazebele. Boya to sambela, to za na avenue Bokango numéro 205, quartier B marché na commune ya Barumbu. OK? Contact plus 243 85 42 53 682 plus 243 85 42 53 682. Voilà, merci beaucoup frère Gédéon, merci à tous les chrétiens de partout à travers le monde. Abonnez-vous, commentez, partagez le lien. Mimindou Mena Moshinglaba, les célèbres Dienzundu na Washington. Merci à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Nadine Maïfula na Bruxelles, Bandego Nyonso Botalibiso na Brésil, Chine, Dubaï, Australie, Suisse, Italie, Espagne, France, Belgique, on est ensemble. Merci, ça n'est fini. Bye et au prochain numéro. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba
sangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana kwa moi. Kumbama na yo Jésus. Kumbama. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sambalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bya bisenga senga nsanga londa ye. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nsanga londa ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga
Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.